Pas solo la vérité. Ouais. Et le Roni n'est ça là, on monte à réussir na poto. Pas solo la vérité. En principe, on a réussi na poto. Ezali, tango ye, faut luka. Au bout d'un an, on a mukanda. Pas solo la vérité. Est-ce que quoi na poto za kubunga? Pas solo la vérité. Peu importe ce qui se stabiliser au tché boigna na yo, to au tché énergie na yo, mundele a peu sa moto valeur. Mais est-ce que le mal est ça que non, potope eza na ba lo yenge mususu. Yango ba lo ba que non. Moto so za ko fréquenter ba to malamu au kendepe musika. Pas solo la vérité. Déjà nous via poto ezara mukanda nige. Pato beba ba ngote. Via poto eza mukanda. Pour mukanda mutu efungolo banzela tu. Mukanda mutu esala que non. Même pour aux après c'est-à-dire aucun redefa na banque tonini. Sans mukanda donc vie nous a limité. Et ben nous belé en France ah on a zomona tellement que France zamboka ya vitesse. Mutu en Afrique a on a idée à bien qui n'a aucun de mikili pour lobby na construit na mboka na nga na bon ça peut vie voilà ka ndenge zalaka. Mais moi na mutu comme na poto ah tellement que ba boulot za ngo belé ba échafaudage ba nini. Au moins on a continué na échafaudage. Akamoka ni pela ko poza ba batumsu na kina simba 1000 balles. Na ko pena ah moi pena kana 1000 balles 1500. Abosani ke makamba mukande zali akoti na makamba nanu ayila la rwana e mabilamba bilamba e mabasi basi e mema mamebele bele pi ba ne pezoleka. Pas solo la vérité. To sola ma solo etali bongo refoulement. Ouais. L'autre monde a bazo refoulé natala ba vidéo na yo on se bande comme somboka. Azara même na mukanda azara belge, azara pe français. Ouais. Babo tous les mukanda ti bazongi si mboka ba refoulé. Ouais. Ezara po na nini. Bazo refoulé bato po na nini. Pas solo la vérité. Ozomona. Et puis Congolais bazo refoulé pourquoi parce que bazo refoulé Congolais par manque yako kozanga koyeba. Imagine ti mutu aye mige. Oye, oza mukolo komela ba poil partout na nzoto. Okomi na poto a obisi mundele koza mineur. Kama biso ya mwa bazaba musu bakola ka mona gono muki amboloko. Mandefo te donc azana akomela oboki mineur. Tant oboki mineur wana mige. Mundela komona ba système belé ya ko détecter bato. Bato mususu bazozo bango ba poil. Omoni poil oyo nzoto oyo. Ya mwana muke so bendi yango ebimana nini neti mwa elo mo ya pembe bimaka wana te. So ba choboy batali yango na que non osani ni okomela. Pas solo la vérité. Bon na comprendre ba vie bato ebele pe bebe na poto apona basia. Pas solo la vérité. Est-ce que basi batambola na ona mutu to eza vie ya ba comportement na biso pe mibali de comme ça bon parfois l'espionner. Est-ce que moi c'est tant que ndako ya mobali ya environnement ndako un jour créé to vie ba comportement parfois ya mobali et ça la keboka bona so bota yibana normalement faut moi c'est na bana. Est-ce que ça que loko basi batambola na ona mutu ça sûr. Pas solo la vérité. Basi ebele bazara trop na esprit à profit. Pas solo la vérité. Na poto awa mwasi moko te a olingo ka boy dalene ya non. Mwasi sera la zone na mobali na poto. Soit ça na loko mwazo landa. Po awa leo na poto nazo jouer na deux sens. Ya na mwasi mususu o sepela na mobali ndenga zaka na ye na entre papa na mama. Donc yé pena bige no jo na ngai na sepana kaka côté wana. Pas solo la vérité. Comprendre. Ezara na bandenge nini o moi c'est bibisaka vie ya mobali na poto. Pas solo la vérité. Lelo beaucoup ça na moi si bo discuter na moi si moi eloko mo boye. Déjà na poto. Balinga makambo ba compléter. Oza secret na bona émission na. Mindele balinga makambo te que non netwaka que non papa na maman na banda ku non. Mabale belé surtout kufa na Belgique wana na ba France awa na ba Hollande partout par-ci par-là. C'est parce que exemple moi ça à que non assistance sociale.
ça dit, mais yon deni, au début, on va porter un belé. Ceux qui, Migi, on a parlé. Il faut que Migi, on a libanda. Parce que Migi, libanda, moi, aide au plus de Pesarayo, au comme on full, tant que Migi, zate. Ah bon, donc on peut pas ça. Na ba raisonnement belé. Na bi basi ni so tuté. Ba za ba raisonnement belé mon na fandi bobu awli ngolo bul. Mais yo oye baté. Au storage mu soka bobu. Moi lo amuke. O kama pena ke non, elo ko boko na ko bongisa facile. Na habité yo sauté. En cas de conduite sans contrôle technique, vous risquez une amende de 135 €. Le contrôle technique conforme des véhicules tout type, essence, diesel, gaz et hybride, camionnette 3,5 tonnes, s'effectue au 436 route d'Andrézy, 78 955, Carrière sous Poissy. Centre de contrôle technique automobile. Hello Contrôle. Ouverture lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi de 8h30 à 12h30. Réservation email helotech78@gmail.com. Téléphone 06 03 57 47 16. Votre centre de contrôle technique automobile, c'est Hello Contrôle Technique. Chez Bob Kintantu, Mwanamboka. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko no mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azo sala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais to yebani au sali 6 mois, mon bondi na propriétaire. Tiens, moussa penalisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux
et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune, fidèle internaute. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous êtes bien à travers notre chaîne YouTube sur la Vérité Studio. Les amis, encore la chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude. Vous s'abonner s'il vous plaît, parce que la chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face. Bandeko tout Oyo s'abonner à merci beaucoup. Bandeko pino s'abonner s'il vous plaît, vous s'abonner à la chaîne YouTube sur la Vérité. Pour vous rater rien. Tout ça, on a un programme ébélé à artistes et musiciens où on se produire dans la Europe, dans lycée congolais Fabregas, maestro Nebsebino, le 31 août dans le casino de Paris, là où Fabregas a rebêté la biso concert naïe. Bientôt, on va déjà en France, dans Villanova Mobimba. Pour le mois d'août, on a un concert à Kitoko, dans le casino de Paris. S'il vous plaît, bandeko no basu ba billet, bozo ba billet, ou peut sa force d'artiste et musicien Fabregas. Big Igby na filé a obéta les 7 na Portugal donc na Tuga bandeko tout autant la biso na Portugal s'il vous plaît ndeko na biso azoya le 7 septembre na Portugal na orchestre na Mobimba au PC Fox bozana pour pousser musique naïe na la Cigale avec Gaz Maweti donc le 14 septembre na la Cigale avec Gaz Maweti tu invité bandeko nyonso ba mourir à bonne musique, ba congolais, biso nyonso surtout sur la place, tout le 14 septembre 2024 dans la Cigale avec Gaz Maweti. Donc vous allez avoir invité surprise, mais ça tellement belé, de qu'on a encore opportunité. La Poudre cause annonce le 21 septembre 2024 dans la scène musicale à Paris, héritier. Alors c'est produit un orchestre de Mobimba, dans la France, précisément à Paris, dans la salle la scène musicale. Alors bandeko no bazu à place s'il vous plaît, vous avez la place pour nous faire sa Fox, un artiste et musicien héritier Watanabe. Le 12 octobre, na Suisse, Patrick Beckham, Azoya, na orchestre na EP na Poto. Donc le 12 octobre, bon, c'est produit na Suisse. Ba na Suisse, bon, yamba paya bozala prêt. Justice Yolo, Aza chanteuse ou Aza na batale belé. Nepsaibino, s'il vous plaît, vous qui na chaîne YouTube na ebo s'abonner déjà. Et puis ça na un moment où na salle acoustique moi qui toko eza kuna ou interpréter banzembo akala bokin boyo kango bo partager bo s'abonner na chaîne YouTube nae Justice Yolo aza na batana ebele. Votez pour Claudia Bakissa s'il vous plaît. Batutu batala biso bo voter pour na Claudia Bakissa. On est ensemble. Merci. Jeune maître, bonjour. Bonjour, bonjour, Miguel. Bonne santé. Ouais, ça va. Nous avons là. On est là, toujours en fonction. On fonctionne. Toujours en fonction. Tu aimes bien pour toi analyser, ma bébé dans la toile. Et puis, on a la réalité à poto. Ouais. Et le Roni, c'est ça, la moteur réussir na poto. C'est non. L'autre bossé, ça, la moteur réussir na poto. Ils allaient suivre les normes. Il y a poto. Parce que poto, so yango, ils auront toujours la norme, la principe. Ok. So, principe, on a suivre en côté vraiment aux à côté. Pas principe, on a bani. En fait, poto, tu as un bitumba. Bitumba, so mingi la rage, so muto uti kin, to uti partout dans mon kili. Au bundi pose visa ou y a na poto. Nous avons appelé ngolo, nous visa ou yé. On a premier bitumba nano au côté. Et deuxième bitumba zali, ko gagner surtout côté administratif, ko mukanda. Mais bah nous belé, c'est tout en France. Na ba PP belé na voyagaka et pe sanga passi. Mais surtout en France ça. Neti. Mais neti au monde que no quoi yé. Déjà nanu via poto ezara mukanda nige. Pas te beba ba ngote. Via poto ezara mukanda. Pour mukanda mutu efungolo banzela tu. Mukanda mutu esala keno même pour aux après ça dire aucun redefa na banque tonini. Sans mukanda donc vie nous a limité. Ben nous belé en France on a zomona tellement que France zamboka ya vitesse. Mont en Afrique on a idée à bien qui n'a aucun de mikili pour lobby na construire na mboka na bon ça peut vie voilà randenge zalaka. Mais moi na muta comme na poto tellement que ba boulot za ngo belé ba échafaudage ba nini. Pour moi na noko zo continue na échafaudage. Akamoka ni pela ko
poza bato mosusu na kini asimba 1000 balles te bakomi mpena awa amoi mpena kano 1000 balles 1500 abosani ke makambo ya mokanda ezali akoti na makambo nanu aye lar wana emema bilamba emema basi emema makambo ebelebele mpe bane mpe ezoleka yango mwana mosusu asala awa 17 ans 20 ans bato mosusu nga nayebi même na France awa 22 ans sans papier mais famille yebi kaka non azalaka na mikili prêtre na principe na mpona koreste na poto ezali ntango ye fo luka obunda nano ozwa mokanda so dia ozwi mokanda ale vino sa nini efungwami après mokanda bon après mokanda mosala obali voilà donc ostabilise vi nango quoi ndenge mutu to alingaka mpo mutu to alingaka ke non ntango azwi mokanda na ye akozwa ndako wana afanda ye moko te il faut quand même aza mpe na mwasi c'est un peu ça yo oyela poto nzela ouais nazwa visa ya Allemagne na kini bien na en fait nga nazwa visa ya Allemagne na kinte nga nazwa visa ya Allemagne na en fait nazwa boso visa ya nanga na Moscou apesi bamasa nanga ebele tozalaki na bango après à partir ya Moscou nesiko nazwa visa ya Allemagne et banoka ndenge alaka no te visa epesamaka te banini mais tellement que Congolais azalaka na esprit limité. Je pense qu'à travers émission na yo bama c'est belé bota émission ba commenter to ba partager yango vraiment nazo loba Congolais dans l'esprit à décourager mutu tant to yaka na Moscou na Belgorod apesi makao mbote azaki peu garde du corps ya président Nabiso Macron petit frère nanga avant Macron azala premier mandat na Macao on a payé mbote si gazali aïma na loba après na France après partir wana ndena kenda na ambassade ya Allemagne ngamoko je me souviens na ok ambassade imagine ba stress ango tout ya Allemagne peut sa visa te Allemagne ya compliqué bona mon habité na fona die na fona kota nord wana na passeport no congolais na congolais et puis yaki pour nga zaki exploit mige na côté ambassade Allemagne na Moscou déjà na Belgorod na Moscou ezana ti fotambola but na bala bati butu mobimba so longwe kuna na butu koma na tongo na longwa 20h na yokoma na Moscou ba 7h na fatigue ya pongi na ba dossier nanga na mai na boss na image on até ti na ambassade na koti na zuni ni formulaire nanga na remplir papa na kena pesi passeport malanga liboso na mona ke na ambassade Allemagne ba moni passeport congolais parce que bato ba sala na ba na simba bato passeport ya mboka ni Konga pour ba Konga après batali ngo boye basenga nini assurance maladie apesi basengi ngai parce que bato ebele basalaka erreur trop tant que toujours voyager surtout pour makambo ya ba visa basenga assurance maladie apesi basenga substance tellement na zona ngo muke na yebaka frère na moko bakisela nga larme bona compte pona na avimbisa kaka ndenge ezalaka chance ba 3000 mo boye na pesi bango ba biloko tout na réservation na ya billet aller retour mais le que première entrée na espace Schengen na profiter pe na te ya bandeko belé o bosenga ba lelo no mona ba visa comme ba 1 an ba 2 ans ba 4 ans ndenge tozo mona mais première entrée à Mututu o que non même mundela peut se faciliter pour le visa ezalaka une semaine la senga visa na une semaine on dit à tout le monde pourquoi une semaine ah bien parce que j'ai pas vraiment envie à na aucun des cas ko visiter voilà na tala pe mi ki non ndenge ezalaka après azongi na ngai ah ok na côté dossier bazonga ni ba empreinte ni na soir nango so ozaki na doki à Moscou bon na doki ba étudiant doki ba étudiant na doki ba étudiant et moto pas sala ke non na kende na Moscou kuna za petit na ngai o na lobby ezaki garde corps ya président Macron en France petit na Macao yo motabi vie na kini mona mystique banini
landanga koto on a landi après il y a eu cop moko on a partir à kuna tellement zaki presque 2 mètres quelque aki moulai quoi alors on kin après kin ba yo zoya beta rugby na France après nga ça que Macron zo qui pour na makamnae après donc voilà na yo zonga ba oti na visa na DHL et puis je n'ai visa na bosani massa moko dans ce botala c'est Cédric na pese mbote à cause na Rishi Sikoyo Cédric tu connais na DHL na authentique na ye na kuti papier ya DHL qui fona zo kolina nga abi Cédric na bia ya to kuti kanga ye abini masolo na beta kiti ya Allemagne na wa ye to kotala motema siko zo beta neti longwa est-ce que tu comme kuna parce que yete makeno pour moi ba congolais to na esprit to ngakoloba te donc yesa beta déjà trop et beta ba poto aba beta ba state beta poto ba kanade beta poto ba ni beta poto mais er to kende abse ngabi est-ce que bike so ba pesi mutu refi ba chango na passeport liboso te ba chango na sima ngabi on manu so ba oui ba chango na sima ngabi abato kende ngabi so komi pe yanga pe banana na sima avota liboso to komi boye nazu kolina nga ya DHL na pesi yango na ko don na ta ko pembeni parce que moto zo beta na bita qu'est-ce que nazu refito nini tant fungoli ka bo atali ya singa bia ya visé koti ma ya pondo ayambinga ye directement na tali kololo na tali na sena bi ngamna nazu visa ko oti ya ko bisa ba ya te bana bité faut bisa bango parce que kongola ka teti kongola ni mate il faut aucun indépendant bisa ba ya ke non nazu plan oti ya mocho bakalba nini bona bité monde to kende boy faut bisa ba ya tout ke non ngana bendi plan na kenda pe na France communauté congolaise na sonner tinasia ngana boy na koti bora Allemagne banini visa Allemagne biso ba boya na mona lokuta pour kongola boya ka lokuta et passeport na nganga moko na sala na ngote na pesa fi moko lelo na kin mama bana je pense 2 ou 3 ou 4 Magui na PCP mbote Magui mama na sala mama na histoire ya mama poto Magui na PCP mbote akanoti yanga même petit na aéroport na voyager na petit na 20e après bana na avion voilà au sali combien de temps na poto na omeli na autant na bané na omeli on comprend ni na poto est-ce que poto eza synonyme ya mutu fa bonga soka ye poto to poto okoza pe ye poto o réussir pe vite soko tambulisi pe vi na bien est-ce que ko na poto eza ko bonga na poto ndenge yo comprendre poto bon ndenge na comprendre poto eza ba opportunité belo ça la ke mutu za stable na vie peu importe ce qui o se stabiliser au tiem boanya na yo to o tiem énergie na yo mundele a beaucoup sa moto valeur mais est-ce que le mal est que non potope ezana ba loyenge mususu yango balo ba que non mutu so za ko fréquenter bato malamu o kendepe musika so ko fréquenter bato mabe o kepe tandenge ya mabe banoko belé a na poto ba ya ba ambition a bien na lelo ba se retrouver ta mususu voilà ba bisika mo boye mais senga bateau donc les entourage to ezalaka parfois moi si ma bien poto pour muta ressurté obi poto za mboka mo opportunité bébé oui na ba assurance ya vie ezana ba coopération misala eza sokoluki mais eloko ni embriaka bato mususu ba entourage poto soko ye écouter l'entourage mabe ozala mal conduit so écouter bien entourage bata bien et copier ça mila yo comprendre ni côté bon na comprendre ba vie bato ebele pe bébé na poto apona basi ya pona basi ouais ba vie ba bébé pona basi ba vie ba ndoko ya mbale belé baby awa na poto pona basi et voir même ndeni mige est-ce que bikeza na mutu musu pena ye poto awa a travaillé pendant 20 ans de travail à économiser à jouer palais on a posé ça à moi si
azwi mwasi a travaillé 20 ans sans mwasi. Sans mwasi parce qu'il y a oui. Et il y a tamso bon, je peux dire pas tamso qui non ba copain et copine quoi, azur. Mais ce que na expérience na yon a 20 ans, à mon que non bon voilà, il faut nous en moi snatch na parler. Tamso a pépé parler. Mais comme na tamso a bali mwasi, ba comme na mwasi ensemble. Mais moi sona lelo, a che tamso noko libanda. Mukolo sadi mukolo ndaku ye moko. Asomi ndaku. Mais moi ça est déjà que non tamso na intérêt moko boyeke. Ndenge jo na joué boye na côté na parlé azada bien stable ma mutu maintenant moi de pépin aux alibanda est-ce que basi batambola na mutu to eza vie ya ba comportement na biso pe mibali de comme ça bon parfois l'espionner est-ce que moi c'est ngaka na ndako ya mobali ya environ ndako un jour créé to vie ba comportement parfois ya mobali et ça la keboka bona so bota yibana normalement faut moi c'est na bana est-ce que ça que loko basi batambola na mutu ça sûr na sûr migi parce que moi na poto awa basi belé bazara trop na esprit à profit basi na profit oui na poto awa moi si mon côté a olingo ka boy dalene ya non moi ce sera la zone na mobali na poto soit ça na loko moi zolanda pour awa le na poto na zo jouer na décence yana mwasi mususu osepelana mobali ndenga zaka na ye na entre papa na mama donc ye pena bigeno jo na ngai na sepana kaka côté wana et après na mwasi mususu osepela keno asepela na mobali na nga azaka maele exemple donc mwasi na mwasi azaka ba critère basi bazana ba sali nzamba sala asali mwasi na ba critère moko ebele yango ya mo bona tala ya mo na pesa même yesu raison pour abalaka na été parce que soki yesu abalaka mige mais tonga to luka to ba keno moi ça yesu azaki ndenge nini azaki ko gérer Jésus ndenge nini olobi basi ebele na poto babisi ba vie ya mibali na poto oko prouver biso na nini parce que bandeko basi baotala biso bandeko mobali baotala biso ba comprendre ezaka na bandenge nini o moi ça bebisaka vie ya mobali na poto bon mige imaginez que no boso na mwasi pour nga na moni trop na poto boso na mwasi et na poto nanu mbila yoka mwasi trop même ba juge so bokende ba yoka mwasi trop c'est à dire au moins ça lo barane za vérité au mobala lo baga ezaka na ba doute toujours ozomona lelo beaucoup ça na mwasi bo discuter na mwasi moi eloko mo boye déjà na poto balinga makambo ba compléter oza secret na bona émission na mindele balinga makambo te que non netwaka que non papa na maman na banda ku non mabale belé surtout kufa na Belgique wana na ba France awa na ba Hollande partout par-ci par là c'est parce que exemple moi ça à mon assistance sociale assistance ça dit oh mais yonde nini obi ko ça va porter belé ceux qui migi wana na palete il faut que migi wana libanda parce que migi libanda moi ba aide au biso to pesa rayo au comme aux en full tant migi zate ah bon donc on peut pas ça na ba raisonnement belé na bi basi nyoso tuté ba za ba raisonnement belé mon na fandi bobu awli ngolo bul mais yo oye baté au storage musuka bobu moi lo amuke au kama pena que non eloko beaucoup na ko bongisa facile na habité yo souté au forcer comme benga jeune maître bengen tel baluka mwasi wana pour bofanda bo solo la abi yo souté parce que ça a un intérêt na ye voilà mais ba kana musika te intérêt ngo zaka ke ndam susu après ça va ko zelo ya linga ya divorce wana atika les femmes celles mo o baluba kana ba femme celles bazay belé na France na Belgique surtout femme celles avec enfant ba papa ba kenda wapi et moi je suis na lelo auza joyo le bazu okuna après vie na etkali ka bongo et bana sikoyo éducation bana sa nini ezobeba or à la base même Piaget na psychologie génétique de l'enfant moi na muke tanzana no na kibolenge
neza ata ya reformer malembe mais na poto awa même bas ndonanga basi ebele na poto awa baza vraiment formé te ba mama ebele bazo tika bana na délinquance donc moi on sala loko ya lingi mwana akoli mwana ebite que ne faut ana mobali bazana mobali ndenge nini nga nazwa conseil mo mama nga na pesi mbote mama Fatou Sika Zali na yoka aote baleki nga basi po biso ba bota biso 5 mige 4 filles na garçon kanga moko mais leki nga moi c'est auto kufa bakala mingi te awa donc totikali neti 3 filles nanga mo garçon na yoka mama nga aote baleki nga basi abike non moni mwana mobali pour na gérer ça très facile soko lingi oumela na libala na mobali na yo zwa mobali na yo lokola mwana oyo moko boti wana eza conseil ka mama nanga pesa baleki nanga les piliki na moi tuna bi oh mama comment na kozwa mobali nanga mwana nga mona aboti abi parce que mwana oyo moko boti ata fingio ata la libanda ata sema be ata sa nini alongo mwana azaka mwana yo o changer été et si vous continuez na eloko wana je ne pense pas que vous avez un problème na mabala na bino mais ezape na basi oyo mibale ebele ba réussir na poto à travers bango baza oui surtout na Belgique basi ya Belgique ba pesa mikanda pamba et puis bango kuna bakanga bazemi pe pamba non bango bon je peux dire basi même na France awa dans les deux pays France na Belgique basi vraiment ça va à côté wana et en même les lots ba belge ba pesa sou mibali mikanda te pour so yo boki ngunda na Belgique hey belge otala ya tangu doneza nango bia bika kano yo 2 jours to 3 jours okanga nzele mo ya belge wana duku et puis voilà match kufi nango kuna ba momia kuna ba tchara ba tonga te ko tcha batonga leti ya José Mité déjà ba nini ba implant ozolo ba wana nini plan rien mige na Belgique basi bali ko bota na poto awa mige ozomona moi si en fait ko bota na poto comment est concurrence aotala ke moi sa mige comme na bana boni de oh ngapa na tindigate na ko bata na 5 bana oyo baza na système ya ba implant ba nini eza bana oyo babotami awa bakoli parce que bango botango na banchiki il y a besoin de salaire moi que non moi à partir ya je peux dire 8 ans 9 ans quand l'homme ozaki ba votaki je pense qu'il surtout to tellement que baba na relaxa bana makambo ya papa na maman avant l'âge au moins mwana ya mwasi abile loro lala na ndako te fois ko le pas camarade ya mobali na poto c'est comme ça et tant mwana na zo kende na nchiki déjà bazo fende ni la pilule nini ya rejoindre un plan OK basi na biso ebele o tozozwa awa tozokutana to kati gauche droite makamona bena donc bazoye kola ngo mais mingi au mona amelaki un plan toi a check bon amelaki pilule toi check un plan mais à se retrouver na zemi différence ni eza ya ba fille au botama na kina kol na kina ye poto après 18 ans to oui après 18 ans na bano au botami différence ni eza ya bano au botami na bano ba otiki bon déjà non migi différence eza ya makasi au moni bana na poto lelo baza très développé poto eza na monde moko il y a développement par rapport à Afrique na minute oyo eza na biso na poto ozo mwana mwana ya 8 ans 9 ans ozo mwana téléphone très bien maintenant so na kin papa na ye mwana na mbongo so mata téléphone te on est dans un point il y a liboso sur le plan tam so moi ba recherche ba biloko mosusu mais côté sco éducation de na ba kenon ba na biso kin ba na éducation ya bien par rapport ya ba na poto ndeni mwana koli na kin oza éducation bon éducation par rapport à ndeni nous expliquer biso que bana kin baleki bana poto na éducation ça par rapport à ni mais mi biso to ko na kin biso to bite ke no to bike papa ya muninga a papa na yo mama ya muninga a mama na yo to bike no na obenga ya mige na obenga ya nani
mais bana poto eza oza mukolo na ye abengo na kombo ozomona donc mwana poto azo manquer au respect même devant bateau comme ça. Il y a même des enfants on a poto azo manquer papa na moko propre maman na moko propre respect mais biso na kin c'est pas ça yo manquer papa no respect yo manquer mon respect et bana boni kutu atako to mankaki papa ya muninga na yo et que papa bino ayoka kika ke non na moi tanga zongi boulot ke na moi yo finga ki soki ya nani ya Serge na pointo finga ki to nini mais frappe aux oies donc danger pili pili parce qu'on a poto beta rabana te. Est-ce que Kobe te baneza solution éducation? Bon en fait éducation peut en quelque sorte la pédagogie hein balobarake moi film bopé arabien na moi na ozo comprendre l'été ya moni ke na kin so tali na banchik ne tutuzaka wana soki mesi azoya azali na film bunae pour dire que non elle m'a so comprendre l'été moi film bopé font so kimia ozomona donc c'est un peu ça. Toi na basio baza na 25 ans na oabotomi na poto to remarka mingi po avant d'apprendre na libala faut que na bleda mingi pe ba wesh ba kuma bala ba bleda bango na bango ezo simba penalty elo ni yo sala ke mona botomi awa bango na bango libala ezo vanda te mais libala simbi na moto auti Congo. Pourquoi? Parce que qui si déjà na ya mobali nyonso to na mokili ezaka kolia mege ngalo ba eloko mobali to alingaka kei mobali to alingaka ska ba otia kimia mobali to alingaka keno omoni leo na poto so tali mibali belé omona bimi mais alongo zonga na anda kote parce que basi belé na poto makelele eleki. OK. Makelele eleki. Vieux mo boto. On a ba géré ba signé. O ba uta kinto ba botami ba ba makelele nanda. Bon, la plupart des abana o ba botami awa. Ba ba makelele. Trop. Solo. Trop. Trop je te dis. Parce que moi la botami awa azan na ba principe. Un et belé ba idi ko lambate. La plupart abana botami awa c'est 100%, je peux dire peut-être c'est 10% des baby kolamba pour obazuta msoso ton ya ba maman na bango ba la kisabango maman poto ebele mige basana tantin il y a même des mamans awa moi na neta msoso abandi ko régler mais maman yebite que moi na zo régler donc moi na zo ça dit à tout et zo que la partie en chic maman ya poto ebele awa mige bazo chabane ebele na berère et moi na koli azo balate. Mais déjà, Libala, et se prépare à parler. On n'a pas dit que non, maman n'a pas dit que ça dit pour moi, si, à comment na maturité, il y a gérer Libala na ye. Et bandaka, à partir de là, et c'est là où il y a hôtel. Si maman a conseillé mutu. Maman me beli ba conseiller bana et surtout ba sœur na biso ba uta ba kin ba boti bana bango mingi ba sola na bana bango mais okuba ndo so na mwana azo yoka te to maman force ande bon migi omoni etala rappel comportement ya so na bana ba me be na poto même azo bana mwana baloba kimia te ka koganga c'est tout parce que na poto izambo ba stress ozomona maman zo sa mwana toi là vas-y moi là à message na ba biloko wana au bana so ya poto bayoka na kimia so ga ozoganga oganga mama za na bongo komoni mwana oyoka te so na lobby sur 100% c'est plus ou moins 10% oyo bazana moins maturité au bazu chance peut-être il y a parents pour parents ebelé au moins oboti mwana awa mais au maman en Afrique té place yo moko uteli otela ko memaete mwana koli awa 19 ans 20 ans 21 ans ti akoli akompe mukolo mobali pa bia monani abali epe mena ndako eloko te azo finga mobali
mige ngana mona mwasi ofinga mobali na mona fan na bi maman na ye papa na ye koko na ye na batata mwasi na ba mama leki na c'est ba tout ya mona te maza ko imaginer bango mibale bien na poto awa ba otika basi po ani po mobali ko za azana mwasi ya mige kanga lo na zo bana mobali ko fana mwasi ata 10 ans akangaka motema osala ki ba ko ba nini lo bele bakangaka motema mais je peux na mona pena que no stabilité ne koti qui mène koti au mona pas bali fi mo boy ya mona base belé mobali ndoki to akina to sene 10 ans de souffrance atikinga ko bala parce que o ya mona ki na yo pendant 10 ans wana abi so ga juste 10 ans les sous au AVC c'est matika yo aluka a caché chemin na ye banoko ebele mpe baose comporter mabe na couple ezaka l'autre traité basi baza mabe bazonyokola bato tout ça mais faut savoir aussi za mibale ebele bazosunga bafamille na bango te couple na bango te po ezala bien azongaka ndako retard asisa mosala 15h ake na exotique akemela masanga azonga ndako na kuit amata na mbeto asokoli te amatina mbetu mwasi obala yo uteika yo mapeke eza solo matina mbetu soki mwasi a reproché az impoli. Il y a des choses aussi biso mibali pe faut voir, faut changer to réclamer la propriété pas mwasi mais ezalaka mwasi mutaza la propriété mobali pose obligé faut la propre parce que mbetu bola la deux personnes les femmes mibali banoko musuba comme ça basi lokola bandeko na bango basi donc solo là lipeka yo quand c'est déranger moi si na été donc parce que la message na moi si manzaka kataka te on s'en fout na tout ayaka na solo masanga emsu moi si mususu bakoka ba odera masanga te donc ezaka makambo ba compréhension on dirait voilà c'est long ezaka makambo ba compréhension est-ce que mobali yako boya moi si na kaka po ebola mbate ah Miguel moi je te dis secret il y a gérer un homme. Pourquoi je dis ça? Mibale belé, yango mona akeno, mobile ko za akeno sa nandako. Akana relier sika mo boye. En fait, na koli trop na mikolo hein. Na koli trop na mikolo et na eu peu moi expérience mingi. Omoni mwana mobile ko za la azawana. Autre belo mot très important qui est non banoko pe belé baza salité en matana mbetu asokolité to nini manzaka salité tout mige ana poto awa eza rare omona mwasi abengi mobali akate manzaka nga oya nga mama nazo mona pena ke non comme na tamoko boye abengi papa achie makolo mai alimeye akate manzaka en fait mwasi nda bongisa mobali mige mobali akozala za ndenge nini aza teti aza soki ndenge nini soki mwasi abiki non akokwisa ye. Pourquoi je dis ça? En fait nzambe atia basi pembe na biso mibali pona ko diriger biso parce que nzambe soka tikaka biso mo bana mibali na mokili mais tam su tongo tozala ke non o yake na gauche o yake na droite mais tant nzamba tie moi si ça dit que non moi si azana pona soki na gauche habite papa parce que basi ba mona la musika ba pona biso mibali okufa na moi si na ndako lelo ba ya ebele ba kufa na poto aba fa na moi si moi ça papa obimate était abimi mbeli to problème to nini surtout na Bruxelles partout papa ko sala boyete en fait basi nzamba a tia bango pembeni na biso mibali eza pona koluka kopesa biso nzela pour biso moko entre mibali na mibali et simba te donc kolia ya mobali eza mwasi kolata ya mobali na zako mona ngo na beta non donc je parle d'abord de ma propre famille maman na nga moko c'est avant père abima déjà autant chemise na ye est-ce que ils ont la tâche ils ont na nini chano boy zong sa boy père abimi et puis tant père azo zonga mère enfant na pena azo tala azongi ndenge nini ah papa toke pas so ka père côté na chambre pas moi na mère alandi
basi ebele bakanga mibale bango bakosa bango pourquoi au moins la Dieu abimaki ba Dieu ebele mona kena abimaki azongi caleçon na gauche et ça dit asali yango côté ya liboso alati yango rapide ndenga ya sima mais tant encore taboué mais déjà mon que non tant abimaki azaki boye te ozomona mais tant on c'est amen ndeni ni caleçon na yo eza boye au tient côté toilette na libumuleka mbango parce que mibali a toujours ba raison. Mais moi ça m'a aidé déjà à comprendre que notre Dieu n'a bimaki boye azongi ndé mususu ozomona ça dit nzamba cha basi pembe na biso pona ko pesa biso mibali nzela parce que ça moi si biso awa na mokili tozate et moi mon lelo na zui mon temps ko ba pona makamba basi bikeno ba trop basi parce que pona ngana na bi que non ça moi si na mokili oyo mobali azate mais basi siko ndé mige bazo boma trop na poto. Éducation, moi, c'est où tu as un ndako, et que la classe, église, après, et quand tu es dans l'ibala. So, moi, c'est déjà outil, un ndako na bango, église, na classe, na l'ibala, soit reçu, tes affaires, il y a nani. Il y a église, il y a niveau d'études, parfois, il y a assez, tes affaires, il y a parents, pour moi, c'est reçu, l'ibala. Bon, monsieur pesa, l'église, hein, et moi, je peux dire. L'église est saine. L'église est belée, awa, bazo m'appelle mabala, mige. Imaginez, on a fille mon boye, on est bananaye, tam sous pendant 5 ans, 6 ans, au lingare kaka. Si nous avons ça, on a bolingani. Vous avez un bien fille accueillie, avec ce pasteur na bango. Que mige c'est pela kanangai ça fait 6 ans ngoyo na moni siko to komina ensemble bona oh nani mige ona ça ba émission ona oh mais on a aventurier il faut ton nom ma abondeli papa maman nzamba la kisinga ikeno mige ona yete et puis basi ba comment koyoka ba pasteur trop koleka même kutu ba maman o ba bota bango. Mais il m'a pas le bel écoufé na poto pour na makamba basi ya et pour na makamba ya ba pasteur et ba pasteur bango moko peneti pasteur moko na Allemagne na colonne auto o chamwa na batuzemi ah mais oui pasteur a chezemi abala ino ntache momoze azana mwasi abala mais en fait au moni neti maman be na poto bazo ba teke no tango mwana zokola mwana ko mwana âge à puberté mwana zo mata po bana biso poto mwana na mwana ala li banda 2 jours mwana azo ngate et ba maman so sambela trop abani na milimo mabe mwana zo milimo mabe na menu cho il faut to ba bena éducation tout ça non ezali en fait comment je peux dire pour sens moro naturel il y a qui bon moto pour moi tout ça comme na âge de puberté à partir de 13 ans ni wana comme à moi aluka bazel à comprendre ba makambo mususu et na temps on a ce qu'on a temps OK papa na maman il faut bozala wana pour na koluka ko éduquer bana. Biso papa te peut ça ba charge trop na ba maman parce que ba maman ba fondana na bana. Mais so tana poto ba papa belé na lo belo mo que non soso ya mobali atambola na bana te. Et c'est effectivement pe na poto awa. Ba papa belé bazana bana te. Atona bana eza trop ba maman. Ya on a zongi su que non nzamba cha basi. Mbe na biso mibali na mokili oyo pona ko pesa biso ba directive. Donc, dans le monde où lelo des fois on nazo fanda boy na otala moi na dia soit comme na âge à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Moi na abani wala libanda na ba master musupi ba abani ko ko filmer et maman o assemble la mingi so moni bongo ba kono ya milimo mabe. Avec sa pasteur, mbango papa mikolo na comprendre te moi na ngai ya la libanda yani pasteur ba yaka na ye
faut ça la délivrance. La délivrance wana bana wa biso ne ya poto ba vraiment tam su mwana na jeune mwana ba ba ko développer nzoto. Pasteur atali mwana lelo lobi lobo kuna. Zemia. N'Allemagne na colonne. Après tant moni bongo ba bac a jusqu'au mwana ngo akimisi ça dit na yena na mama bango akimisi bango colonne akimisi bango na manaem. Po mutu monte aye ba ke non voilà makambo le kakuna. Donc pour yo au couple ça va pasteur confiance te pour na makambo tali relation amoureuse ya yo na moi si na yo pasteur a conseiller. Non, il y a des vrais pasteurs au bas conseiller. Mais le pasteur est belé. En fait, mon ni migi mutu aka mutu. Déjà, tant on peut ça mutu confiance. Bon, ba problème na bino, il y a ba couple to nini. Ngai na conseiller na bato ba otala ngai so ça pour problème couple. Bon songa bino moko. Papa na maman bo fandi bo bongisi. C'est pour bomoni keno, bon attend ya resolater mikolo wana. Donc mon homme non afin non na quoi na e tant qu'il me venait et kota beaucoup temps bo fandi bo soli parce que tant to lingana la to rabiso de netinga na boye na pesi centième dan femme de l'homme Amanda Delicie Mardoché Aurélie Oliviera et Joseph na pesi mbote siga zali tant to lingana to ra ngani muna ko aborder moi si Très bien to yokani atali pe bon papa natala na raisonner son sepela na yo le bleu mamoni que non voilà. Bon, je la bolingo ngo boke malembe ti to kompe na to balani to botipe bana. Et pourquoi ce tu problème au lieu de to régler ngo biso moko mige. Il faut que to kende to luka troisième personne. Mabala tout. Oyo troisième personne na kotaka mabala wana ekufaka. Yo sali combien état na mère? Ngana na mère ba mbule belé. Mbule belé. Donc on a autant de bamboule belé donc ce aussi problème c'est biso ici les arabes non balé ouais donc ngata na problème et souvent en fait tellement que na comprenait logo oyo tam sunga na problème na betelango mige tout am su mige ana problème a betelango ngai parce que mige pesi en confiance. Mais tant que tu penses que mais ndeni miga na vrai chéri boy. Exemple. Comment moi ça miga goza la gitoko makasi boy. Ah na panza bango kaka. Ou soit exemple. Ba masa belé pe na poto aba sa erreur oyo. Ozala kana camarade na amoro ya pire. O que ce bon a problème au monde a keno OK ko betele ya keno so na mère to ba se be ba na problème wana. Au mona boswana mobile na yo OK koluka masa na ye po betela ye parce que toi ba tout mon nom tazana na pire oh pire na poto awazala raté mige ba pire belé ba bwimba mabala ya bato ba masa o bomona ka no aza masa na yo aza boye yo na ndi mutu akobuma yo pe ozondima te ke mutu abomeli libala na eza mutu boliaka na ye mutu melaka na po nini likolo ya ba conseil parce que moi ça en peut ça camarade no confiance trop pour aider que non peut-être à travers camarade na yo à convaincre yo vous allez bien vous mona sur moi problème ezali moi ça ok mamba on pas nani ya camarade so camarade wana lelo moi ça y a PC rapport le beaucoup moi ça y a PC rapport le beaucoup na comment avec sa mère maman écoute moi c'est toi bois que ça est au moins que non le so temps pamba moi ça a quand lelo lobby le beaucoup kutu mais bas son pas camarade kutu camarade no ebisa nga ke no na bwakisa yo ndoko mo comprendre au moins tant ba to sonaka ba to belo mona bina parce que na couple tout ko son ezala nango akutu camarade ngo tefisa ngo na bwakisa ba nakala ngaka nde mutu na tinga maki camarade na okomoka moi et basi na poto ba pesa confiance trop na mutu oyo ya ko pesa ye sango ya mabe ya mobali na ye au moins na poto soki pena olingi babilo na zolo baba sebele bazo comprendre eza na mwasi mususu soki neti migi oza na mwasi eke mwasi wana ayebi ba masa na yo siko osala tout asatachaka trop na ba masa déjà nga kuna na bo mwasi na ya soki okomi ko s'attacher na ba masa na en tout cas donc toka bwani mabe mais oui
Moi, c'est encore son camarade. Non, non. Non. Ah, moi, c'est nanga. Donc, camarade nanga, ils ont soit bah chez nga toli et sili. Qui y a ba numéro ba téléphone bosolani. Camarade nanga. Camarade nanga, aza camarade moi c'est nanga te. Ok. Bosolani. Bozana elo mo bosolate. Mais basi na biso siko ebele awa ba komisa ba camarade na biso mibali, ba camarade na bango pe. Pourquoi? Parce que ayebi ke er moko ko fana boye ozomela ta moi nini. Mais kinga songa parler je musu boye. Na kuta photo nanga. Ba la tsanga photo. Fana ba film moto ba fana soka moi nini. Photo nanga. Donc na photo na ba nini. OK, autre chose na basi ba nini. Basi nata boye. Muto tele photo nani. Pi mutu nanga tozaki ne wana. Atinde numéro pas. Oui. Et na boule nini. Na intention nini. Na habité. Parce que heureusement, mère peut atimba maye le belé parce que yé pena à part ngai, yé mo aloba ke non, bazwa bango tout. Banda ko bazwa, aiza bana bazwa. Yé parce que les ganga. So ana zongi, na, bisinga bi oh. Mais yo tu as na bitinga ki quelque part na ba master moko ba utaki Paris. Toi na ngo ta garde limite to fana biso na to kande ala nini. Na défi mo wana nini. Ah, uzaki na basi na otinga Yon, à chaque fois, le marin na basi. Oh, zela kasi. Azu chombo ba. Atabo. Mais, à la fin, on a mis guette. Position na tchaki mkongo boé. Ah, ezaki intel. So, on a plus contact avec noko. Pour mi ba le belé, parce que ma bana na colère, nervosité. Tant na boni bongo, on a na tchak colère, ça na kitina no. Alors, bien, l'ona. Po, ma ba le coup fait belé na poto, awa mi bali. Balingi kozala trop likolo ya basi. Même à Tazan à tort. Même à Tazan à tort. Ne côté belo izo ma bala trop na poto. Parce qu'il y a des moments, nous avons à quel moment si biloba loba. Moi ça va bien va nous fani nie. Moi ce boye bo mon na comme calme. Il faut fani ka kimia. Parce qu'il faut faire un silence, ça dit absolument rien. Il faut faire un kimia moi bobu akoya su yemoko. Oliate non lié na petite ah yo za repo nini maman beaucoup mon sola ta li so le côté aller ozongi sisi ko makambo na yemo ah mama me tala neti yo photo na o ibisa ngai o tu camarade mtatini lenga ngwa ibisa nga boye na bona ba camarade ba bomi ba mabala ba to belé awa ba se belé ba tikana na bana likolo ba camarade côté à moi sinon côté mobile ba camarade disait à moi sinon mobile ya moi sinon ça va bien ya neti nga na boye na cause la jamais na numéro ya camarade ya moi sinanga plus jamais et puis en fait même moi sanga yimo monanga na pese mbote sika zali madame na pese mbote et ce que zali amona un peu compliqué mais ba camarade nanga au salon ka kanda na bi non parce que le même camarade là on peut s'avoir confiance ka bangona ba okoma mi ngi na mona masa nanga mo boye très gentil na ba camarade à moi sinae mais le même camarade ba ko bisa moi sinae que non alinga bango panza pe libala or atika ko linga parce que moi si en fait ba couple na poto ama commencer belemike surtout to banango donc ti na ebité vous comprenez nini ça basali moi si bien na taille ya kitoko basi monsieur surtout ba ndeko na biso basi ya ba congolaise na ya ba angolaise ba brazzavilloise ba magnifique nous avons basala bona ba taille na ba normal mais le système comment moi si assez déplacé donc à que foutre depuis na lisumu habillé avion quoi que ça la lisumu parce que tout belé ba mona normal à que tina Turquie ba vimbisi ba fesse ba vimbisi tolo ba vimbisi musu vraiment ça na mino est-ce que nous vandi boy au kobala mwasi oyo ba simba nzoto na utangele pe mbongo bali nga jamais na ko salango jamais na ko bala mwasi bongo pourquoi parce que migelo ko tout ezarana ba inconvénient na yango même ba kisi o tomelaka ba tchaka ba contre indication et ba kisi wana
Et là, tout le monde salarié dans nzoto, na ye. Ils ont le pour et le contre. Ozomona. Déjà, lelo, bolingo, mibali bakomata mwasi azelongi mabendenge nini. Parce que natanga kalizaka po obala mwasi faut tala pena azaki toko hein. Mais le komata mwasi azelongi mabendenge nini mais azalaka na forme. Ça dit basi tout baza na forme, bango ne bakoma basi ya kitoko. Na monde ya lelo. Yango moni keno mokili ekende na suka meke. Nga jamais na kobala mwasi pour na forme. Jamais. Nga na bala mwasi pour na respect. Na bala mwasi pour na maturité. Na bala mwasi o ayebi nzambe. Na bala mwasi oyo aozala na ngai, c'est-à-dire ozo considérer nga parce que mon temps to utaka et pas papa na ba maman to kabona ba famille na biso to komaka na mwasi, c'est-à-dire que mwasi anda comme papa na comme maman na comme nyonso ya yo. Des fois, ce qui est bon, moi, bien place, moi, mère, moi, on soutient. Quand moi, je suis en train a fini. Aux hommes, on n'a pas jamais moi, si pour la forme, ne baba, bazo, ça, mon encore, net, na zomo, on a belé, bazo, de passer, baba, mon, Turquie, comme on a trop. Et puis, bah, bilo, on a après 5 ans, 6 ans, et belé, bazo, bah, cancer. Des brosses, ça va bon. Oui. Et belé, bazo, bah, cancer, mec. Mundele azoboma bato malembe sans le savoir. Bato belé bazo yebate que non mundele azana posa. Au fur et à mesure que non to ya bato zo bakisama na mokili. Ça t'en a pas honnête. Alors après ko tia biloko oyo e impressionner bato. Po bato bakota na moi G wana kaso bakotika na G wana directement aller. Boko moya kuna alors ga diminuer bato na mokili. Mais le jour bato ba comprendre marna lo ba mige. Et ça trop tard. Trop tard. Trop tard. Moi, je suis à dessiner nzoto na pour Kobalé. Na ba tatouage, tout ça partout par-ci par-là. Bon, en fait, bato msusu ça tatou na loyenge. Après ba ko regretter. Voir même je pense que si mon edam mutumo bon ça c'est tatou après au moins il va se à effacer ngo. C'est-à-dire que eloko tout na mokili ezaka na biso bato to bato mo to enviaka. Lelo mona migi migi ati chemise moko ya Ralph Lauren est bien. On a pu faire la chemise dans la Ralph Lauren. Donc, les Ralph. Mais après 1 an, 2 ans, Ralph, c'est ça, non, kaka. Mais comme Pélo, Moussous. Si vous avez au collègue à Ralph, ou à kaka, au collègue, surtout comme Elo Moussous. Au moins, on a été comme démodé. Parce que Moussous va bêta, tatou, comme démodé. Bêta tatou, mais. Tatou comme démodé. Et puis, c'est surtout Basilena, nous autres, moi, c'est ça, nous autres, qu'on dessine en côté. Nous autres, moi, s'il faut à la scène, nous avons Kelly. Mais bah, là, comment, pour aller en moi, s'il faut, à mon avis, ça dit, nous autres, ils ont un tatou, moi, bien, pour nous avoir, c'est rien du tout, c'est diabolique, c'est très diabolique. Mon culot, à lire, trop que nango, bah, te belé, bah, comprendre d'été. Et puis, là, je me suis dit, passe mingi na poto awa. Ezali, makamba bande kona biso ba gêne. O bazo ya poto ba linga ko s'intégrer. Bazo linga ko bate ko no poto ça na ba principe. O to sola na liboso pona makamba mikanda. Banoko ebele baza awa bakoti na moyibi. Banoko ebele bakoti na escroquerie. Banoko ebele bakoti na makambo zanga tina. Les avantages dans les années. Bon, avec un copain. Pour les avantages des années bon en fait cop est là mais ils sont allés bateau baya poto kala ba grand couleur bateau ba maman na ba larba nini sont allés ba vile bango lelo et ça et le hôtel et ça pour nani parce que ça ba bien mal acquis Bible le bien mal acquis n'en profite jamais. En fait, moi, je ne suis pas pasteur, mais je parle quand même pour qu'on conscientiser puis qu'on ça bateau. Moi, Boignao, à propos, il y a la communauté congolaise. Au moni, tango, toi, na poto zamboka moko, il y a matériel. Bateau va timber la idéologie à poto. Baza, boss lelo sans cop. Pourquoi? Mais il y a un exemple, moko. Imaginez que nous sommes
na basolde na poto osonda mosu elo omota mosu na 5 euros 5 euros na kini batekeli yango na $50 osomeli omota mosu na 10 euros 20 euros na kini batekeli yango 150 mpe moto bazowela yango yango basere na biso ebele oyo batimbela idéologie bamisie mpe ebele bamusicien omonaka awa baza na bamikanda basalaka na poto te bayawa na poto tomona bango baye aoluka doki kakakaka azwi doki tan azwi miziki na ye adeklara ngo neti asbel nga nayebi ebele na poto mais grand musicien succès mpe akosakana te mais aza na doki parce que tant aza na doki na poto tu dois travailler pour contribuer ozomona mais aza na doki soki adoki nge sila ba ayemikili arenouveler azongi ye nduli ye akatokini ozomona parce que atimbeli cope na ye ayebi keno na ye nabeni doki na nga maintenant na cope na nga mosusu oyo voilà munde ayebi keno basbel ezalaka ebele donc musique abetaka ezalaka mpona mbongo azwaka eza mpona koede bakongolais kuna or misie nini azwaka mbongo na ayedaka bakongolais oyebi so nabina bokomisa bavérité mosusu awa na ndenge amikili ya administratif bamisie mpe bagrand misie oyo mpe amondu na keno aye mpe na kwa na ye aye pletoki mpe na bacours et tribunaux mpongo azalaka nanga après nayebi bablo mosusu na fanda ya bona otala c'est-à-dire odéclare musique na yo ezali asbel donc obeta yango kaka soki mosusu ozwi mwa moke mpo ede voilà babola to nini mais okotisa lar mais na kini oyedaka te soki doki esili ozwi bapapier tout obeti kuna oye nango awa olakisi mundele keno tala kutu na misaka album boye esali boye misi boye balar wana banini ekendaki epa bafoye na goma ekendaki epa banini boye nzoka rien miki baréalité ebele na poto basekret ebele tosola masolo etali bongo refoulement lelo tomona bazorefule natala bavideo na yo bazonso bandeko mosu mboka azalaka meme na mokanda azalaka belge azalaka mpe français babotula ye mokanda ti bazongisi ye mboka barefule ezalaka mpo na nini bazorefule bato mpo na nini mingi deya mundele akopesa mokanda na poto awa biso tuka nde na noti obakeno na poto principe ezalaka ntango ye yango fandisa motu na okime bima mpe na zoba zwa mokanda ya mundele sala kayu na yo sala cope na yo parce que c'est pas dit que non tout le monde oyo soki ozwi mokanda na poto tu dois travailler non il y a des gens oyo bazwi mikanda na poto basalaka te baza na babusiness na bango bape bapatron refoulement esalema mingi ya cause ya badeli moto ayaki français moto ayaki belge moto ayaki nini so badeli eleki baprison eleki mondele ya moko abayaka migi mondele abayaka nga nakenda na parquet ere moko nazalaka so naza na eloko ya kosala te nazwaka temps parce que nga nalinga kose cultiver trop baparquet wana na kota yango batiaka baaudience publique c'est-à-dire motu tout tu peux entrer oyoka ndenge nini bato bazosamba mais migi c'est catastrophe je te dis barefoulement azosalema trop oyo mpenaki no juge a décidé que non baretirer motu identité c'est-à-dire immigration nano déjà parce que soki déjà oleki devant juge et que oza étranger ministère c'est-à-dire immigration ezalaka déjà alerté yango monaka bato ebele baka soki bakondamne ye soki doki esili mpo akende korenouveler doki omona bazo renouveler doki te parce que eza na condamnation ti condamnation ekosila na bamande nde voilà ça dépend na ndenge okose comporter mpo bapesa so doki ozomona et puis congolais bazorefule pourquoi parce que bazorefule congolais par manque ya kozanga koyeba imagine neti moto aye mige oye oza mokolo komela bapoile partout na nzoto okomi na poto awa ebisi mondele oza minere kama biso ya mwa eza bato mosusu bakolaka mona keno moki ya mboloko bandefu te donc aza na akomela obwaki minere ntango obwaki minere wana mige mondele akomona basysteme ebele ya kodetecte bato
bato mosusu bazozwa bango bapoil omoni poil oyo ya nzoto oyo ya mwana moke so obendi yango ebima na nini neti mwa elo mo ya pembe bimaka wana te so batie oyo boye batali yango babinaki non osa nini okomela me oyaki obwaka minere moto mosusu abwaki minere na tala basambisa mutu batuni ye oza minere abiye na minere na élection ya 2011 ofutaki nani abi te ngaza mutu yaya chichi ozalaki carte électeur ya nazwaki elingi déjà en 2011 ozali na carte électeur c'est-à-dire mundele aza trop côté pratique bakongolais ebele bazwa na poto bazwa te kesa eke ngunda ngunda eza na 3 principes na loba yango partout ya liboso ezali mutu azali persécuté politiquement si tu étais membre d'un parti politique na kin to partout et que tu as eu des problèmes parce que ba problème ezala yango partout okimi na poto awa o démontrer mundele que non talanga na ki internet ba poso mukanda facilement ya mibale ezali bato bakima ba guerre bato bazokuta ba este ba nini oye awa expliquer mundele ozadoki non facilement ya misato ezali ba problème ethnique parce que eza ba mboka mususu bato bayoka na raté comme ce mona ke ekolo oyo na ekolo oyo babundaka bayoka na raté ah pour mundele pesa lango doki ya 4 ezali problème oyo ba avocat babundela yango mingi bapesa bato ebele ba statut humanitaire so za na maladie oyo ezali chronique oyo écouter na kisasa mbongo ebele soko oye nango ah mundele otiko to kufa parce que to na mboka hospitalisation bapesa statut na yo humanitaire ozala na poto ozala baswa na yo ozala nini ozwi mukanda na bana o mususu bazwa ba problème parce que biso je pense pas na Congo zalaka mais ba sénégalais bele bayaka nango bazwa mikanda pamba mwana yaki déjà bakataki nini senaye basala ba incision wana voilà eux kata ba sentiment wana ba pesa nango ba doki trop ba Nigérien bele bazwa nango ozomona donc biloko wana mona congolais ye awa oswana mobali na yo na Afrique bobundi bokabwani divorce boteki lopango ozwi mbongo na bana okimi oye awa yo wana na ofra yo wana na office des étrangers na Bundesam na Allemagne yo wana na nini na Segera ote na femme bâtie. Quel est le rapport ya femme bâtie na makambo ongunde zo senga nazo lité nango trop mingi parce que namoni bandeko ebele ba continue ba erreur trop des erreurs et ceux qui battu balandi makambo na lobby sikoyo ba yena kin ba uti kin ba ye awa je ne pense pas que Congolais moi on a un problème avec difficulté pour avoir mukanda c'est très facile c'est très facile c'est très facile c'est très facile les osara pour ou contre ya bandeko mobali aza des fois même que ba des fois mais oui ne batte comment ils terme terme ngo ils a partout aza des fois mais abwaki ngunda comme ça des fois il faut ça pour ou contre en fait ils ont des inconvénients belé tant yo lobi que non ozali mutu ya lolenge wana il y a des fois na kala ezaka na onkoleka mais lelo ba comment ba association ba tinda ko ko s'inscrire na ba association ba checker ba noko ebele ba sel bango ba opération il y a hémorroïde ba noko ebele Miguel, mais je te parle de choses qui sont tellement sérieuses. Banoko ebele a ozomona baza ba comment ba inapte mais si ça c'est parce que forcément on bali tout ezalaka na sima. Si vous yodi ya mobali sima ici ça mais si ça tu sais que katana. C'est fini. Tu es foutu Miguel. Donc, ce qu'on voit des fois, bah, tu es dans l'association. Mais oui, et ça le voit qui n'est pas parce que pour l'instant, on a des Congolais, on a des Congolais, on a des non, ministre Nabiso, on a PC Mbote, son excellence, c'est Sega Zali, ministre Nabiso, il y a justice, on a PC Mbote, Sega Zali,
aboyi makambo ya kosangana mwasi na mwasi mobali na mobali. Et yango pena pour l'instant nde bato ozolonga mikanda na poto awa. Eza ba convenient ebele puis mindele tango oye bongo na ba association wana. Ba kotindelo bato. Ba meka. Bah oh mais oui, obligé. So ça dire moto ou banada ko exercer ngo bana ki sasa. Mige. So solo ça la vie on a été. Donc conseil ça solo ça la vie on a été ça sert à rien. Donc solo ça la vie on a été ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali. Ça sert à rien oya olobake ngai nazali deux fois nga nazali lesbienne nga nazana parce que soko ye okuta na ba mobang neti fille moko mige fiona ya aboki lesbienne bien normalement nzoka mundela aza maile oyi mundela sani mundela tindile suko mibali ya mbongo bele mindele suko ya mindele ba oluka e pam fia koi na hotel ewo baki kuna banyika benga bako ba deux fois pour nous inviter. Ouais, voilà, deux fois. Deux fois. Kina mobala ya mundele. Ya boka ki de yake non, azana deux fois ya mwasi. Mais ba komi na masolo na mundele azongi mwasi pena normal. Nzo mundele wana aza mundele ya immigration parce que mon immigration ne doit baza mayele trop. C'est un système obimba. Est-ce que mbimba batumso mona te baolanda la pe vino baolanda vino tout ba Facebook oui ba mono vivra no bien na tango yaka démarche là tu la coco oui ba dola ta dolce gabana oui mige donc tout ça eza ba biloko oyo bandona biso ya ba congolais ebele bazoye baté ko mekate ko ya a système wana ba deux fois ndeko na mwasi akenda kuna na ndenge azolela lokola mwasi mundela na maman apesi rapport habité open donc ya leki même na basi au moins que obébisi makambo na tout. Très bien. Toujours à précision zaki analyse na profiter na saluer l'impérateur le vénérable grand maître choisi matata. Merci pour tout kolo to liboso mon pépé na sima mon pépé likolo ka nzambe mutu azarana yo. Merci na Chancel Bemba le midi. Merci na Sulutani Poison Kasereka champion Sulutani. Merci na Papi Matalatala Matos Miroir d'Angola. Merci na Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Merci na maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba. Merci na Junior Ela la plafond chef d'entreprise. Merci na Dekotou Waza connecté branché Roi Bilamba Kenin Tsumbu. Merci na Modeo Manak citoyen du monde Arnaud Bach na Lyon Mutulanga. Venanga Fabrice Moulele Amulex, Elbitou coiffure na Saint-Denis. Merci pour tout Kouloutou Elbitou. Vieux Félicia Kandolo Vieux Félicia Kandolo na Gata France to pesimbote na Dora Ibrahim na Londres to pesimbote petite sœur ya sœur Mama Wiva ma pastora to pesimbote na bandeko tout aza connecté branché en ce moment Kofi Panda pile le lelo to pesimbote na bino wana ba to remercier ouais on a remercier Migetina ye awa eza grâce ya Type Bokana de Bruxelles. Donc Type Bokana de Bruxelles na pesi mbote na pesi beaucoup mbote na pesi commandé den mbote na pesi mon vieux Elio Basanto au fumu ya Munich parce que na baye no na yeso moniete donc ma trop na pesi pe mbote ngambe maboko bank na pesi mbote pe na centième d'année lisusu parce que yende mutu manager na ngai la femme de l'homme la maman de Lucie Mardoché Aurélie Oliviera et Joseph na pesi mbote na Amisi Liza Amisi Fatou Amisi Marez na papa na moko Amisi na pesi mbote papa Amisi Sigozali mwana nga Fatou et puis na ba tutu oyo botali biso Karine Maele depuis le Canada Toronto Maele ba Karine merci pour na ticket na hôtel na zoya pe bientôt donc voilà. Merci la passage nayo to signalé bino bientôt to bondo sala émission avec 6 personnes entre les jeunes donc bon monde est trop dans sur la vérité. Merci. Bientôt là to banango si Dieu le veut semaine prochaine déjà. Ouais. To banda ma première émission entre les jeunes to pesa na maele tout ça l'échange et ça la té pour na rubuma ba jeune. Mais ça entre nous tout ça l'échange pour to pesa na ba leçon to pesa na maele to na ba jeune ebele ba musuwa bungisa papa na maman
on a rappelé sur le conseil, donc on a des missions entre les jeunes, Ouais. on doit quelque chose dans la carte. C'est Nous avons une émission de Sali, tout seul, Marabou Italie, Bafoy, Marabou Italie, Marabou Bélé, mais entre les jeunes, et les émissions avec 6 personnes, il y a un peu de côté de l'Arabie sur le Barabien, on a rappelé les locaux quoi apporter dans la communauté congolaise, au contacter Bissot, au pour les caméras. Beaucoup plus pour le moment les jeunes maîtres par exemple inviter les Bissot, on a figurant et concept. Merci. Donc, entre les jeunes caméras, merci d'avoir retour à Bissot. Vous pouvez faire confiance, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube Oyo et la Ramino Vérité en face. Merci la confiance, merci de vous abonner. Une fois de plus, s'il vous plaît, vous s'abonner. Vous s'abonner dans Solo la Vérité. Merci. Alors avec Miguel Nyema. Les jeunes maîtres. Les jeunes maîtres est là, donc Miguel. Ensemble. On est là. Carré. Toujours ensemble. Carré. Toujours ensemble, Miguel. Carré. On est là. Pas solo la vérité.